Salema mokili monso sola ya solo buka so point zambe nanse monso makoleka kasela kayon zambe koleka te inwe salema mokili monso sola ya solo buka si point zambe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspectateurs, Balani Yagi Laurent Lobé, la autre m'a dit analyste spirituel. Tout le temps, une fois de plus, dans la émission, tout le temps, la cabine, les analyses spirituelles. Les analyses spirituelles, tout ça, on a sentimenté, tout ça, on a plus antérité. Tout ça, la yango peut être yo sepelate kasi tout ça la yango peut être nzambe sepela nzambe soki asepeli oyo nzambe abungiselaki yo nangai nde tokozwa yango kasi soki nzambe asepeli te batata ba moment ekozalela biso pasi peut être tokoka kozwa oyo nzambe abungiselaki biso. Raison pour laquelle biso tomipesa na koyekola maloba ya bapapa koyekola banzembo na biso koyekola mikanda ya lingomba makambo misato wana nde epesaka biso ba inspiration ya koyeba posa ya Nzambe. Tango toyebi posa ya Nzambe toluki ndenge nini tokosalela yango bongo na sima oyo Nzambe abungiselaki ngai na yo nde tokozwa yango. Émission les analyses spirituelles epesamaka na Guy Laurent Lobé, analyste spirituel. Tu inga to pesa précision boy avant to bande émission na biso mokoma lelo émission les analyses spirituelles ndenge to lobaka ya mulere nyonso ezali la seule émission oyo Nzambe na ba ange lo batalaka yango soki to lobi Nzambe na ba ange lo batalaka yango pour consommer émission les analyses spirituelles il faut la connexion na tata Nzambe. Parce que makambo oto maka awa batata ba maman yo nangai soki tozali na elembo ya Nzambe te ezali na biso pasi po ete tokoka comprendre makambo oyo biso tolobaka tosalelaka posa ya bonzoto te tosalaka pe na tozalaka pe na intérêt moko te ya koloba ete tomiloba po tomikumisa ou bien tosala eloko moko boye oyo ekosepelisa biso na bonzoto te. Posa na biso ezalaka tosala makambo oyo ezali na bonzambe na kati na oyo ezali na lien na makambo ya tata Nzambe po ete soki tosali yango Nzambe akosepela soki tosali yango malamu kasi soki tosali malamu te batata ba mama toyeba yango ete Nzambe akosepela te. Koko na biso Moïse asalaki makambo atambolaki na bisika ndenge na ndenge abongolaki mai ekomaki makila asalaki makamusi ya ndenge na ndenge akabolaki ebale akabolaki oseya asalaki makambo mingi ba miracle belé oyo koko na biso tata na biso Moïse asalaki ilakisaki ete azalaki na Nzambe akompanyaki ye na parcours na mission oyo ye azalaki na toyebi ete Moïse abokwamaki epai ya Pharaon na sima ya kobokwama epai ya Pharaon Moïse akomaki na nguya Moïse akomaki na makasi Moïse akomaki kodéfier Pharaon parce que Nzambe ayebaki pourquoi apesaki Moïse
a permetaki ete Moïse awa kokola na kati ya ndako ya Farao. Moïse abwakaki nzete na ye na se, nzete na ye ekomaki nyoka. Farao abwakaki nzete na ye na se, bato ya Farao pe babwakaki banzete na bango na se, banzete na bango pe ekomaki banyoka. Mais nyoka ya Moïse ezalaki différent na nyoka ya Farao. Nyoka ya Moïse ezalaki différent, bazalaki na nguya, bazalaki na makasi ya kobongola nzete, ebongwani ekomaki nyoka. Mais nyoka ya Moïse emelaki banyoka nyonso ezala na ya Farao, oyo azalaki lokola mokonzi, oyo Moïse akolaki na ndako na ye, oyo Moïse abokwamaki na ndako na ye, oyo abokolaki Moïse. Nyoka ya Moïse emelaki nyoka ya Farao. Ce qui veut dire Moïse azalaki na nguya, et nguya oyo Moïse azalaki na yango ezalaki nguya ya tata Nzambe. Na sima ya nguya ya tata Nzambe, na sima ya makamwisi nyonso oyo Moïse asalaki, Moïse ayaki kobebisa. Kobebisa ya Moïse ezalaki na eyokelite. Kobebisa ya Moïse ezalaki na emonelite. Kasi kobebisa ya Moïse ezalaki na esaleli. Kobebisa ya koko na biso, tata na biso Moïse ezalaki na esaleli. Moïse abandaki koyoka Nzambe, parfois pe abandaki komona Nzambe. Mais esaleli ya Moïse nde ebebisalaki, ekataki Moïse na connexion spirituelle na tata Nzambe. Yango boyokaka na mokanda ya Nzambe balobaka Moïse abebisaki, Nzambe apesi ye ordre, Nzambe alakisi ye ete sala likambo oyo boye. Mais Moïse asalaki yango na ndenge oyo Nzambe asengaki ye te utatango wana. Nde koko na biso, papa na biso Moïse azwaki pasi yango ezali ete Nzambe asilikaki na ye mboka ya elaka pe abomaki yango. Voilà, émission na biso ya mokomwa lelo ba analyse spirituelle ndenge tolobaka. To ilandi ba émission to utaki kosala dernièrement. To sala ki émission na lundi. Après message ya papa Simo Kimbango Kiangani, ya dimanche le 22. Après message ya papa Nabiso papa Charles Diangenda Kisolokele, et puis papa Arma Wabasolele Diangenda, et puis message ya papa Paul Exolokele na papa Simo King, je crois, na Canada. Tout ça, biso tango toyoki message wana lundi nde to sala ki émission les analyses spirituelles o to tunaki mituna na biso ezalaki to kozonga to yoki message ya le 29 juillet o ezali retour ya bande kona biso ba papa na biso bakendeki na 26 biso to tunaki motuna ekozala ndenge ni comment et est-ce que nous sommes prêts? Et puis totuna ki pe disusu motuna ya koloba ete qui va faire ça? C'est-à-dire comment nous sommes prêts et puis banani ba osala ya. Trois questions ezalaki ba question moko fondamentale. Ezalaki ba question moko fondamentale. Ndenge tolobaka yango ba émission na biso to salaka. Soki botali makambo oyo elekaka na église kimbongiste, makambo ebele oyo biso tolobaka na analyse spirituelle, lobaki oza na connexion spirituelle na tata Nzambe te. Makambo ebele oyo tolobaka na émission des analyses spirituelles, ezali mingi ya makambo oyo esalemaka na lingomba na biso. Soit biso soki tolobi yango na sima okomona pe esali milolengwa. Toza na expérience ya makambo ebele oyo tokolekisa tango te pona
pona o luka yango ou bien pona ko expliquer mais soki botali ba émission na biso bolandi ba émission na biso bolandi ba message ya papa Simon Kimbangu Kianga bo comprendre que émission na biso eza na makambo ebele oyo biso tolobaka na oyo tosalaka na émission na biso ezalaka volonté ya Nzambe yango tolobaka yango na émission na biso tozali la seule émission oyo Nzambe na ba angelo balandaka yango tolobaka bongo pourquoi parce que soki otali makambo na biso ebalanaka mingi na makambo oyo mokonzi aboli tata Simon Kimbangu Kianga ni alobaka na kati ya mboka kamba Yerusalem. Batata ba maman, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs, chers internautes, chers abonnés, tosenga na bino bo s'abonner pe na chaîne ya Africa 21 TV parce que ce que vous allez vrai ange vous allez mutu oyo azali na connexion spirituelle na tata Nzambe mutu oyo ba papa baloba ki eti tout kimbangiste azali ange, nous sommes des anges. Ba papa ba otaki na biso na likolo ba ye na biso na se poto tonga lingomba ya sika to bosana te to s'abonner poto zwaka régulièrement ba donner to ba émission oyo biso to salaka na kati ya chaîne na biso ya Africa 21 TV. Le long sujet na biso ezali toujours retour ya ba papa na biso ya 26 toyebi ete 26 ba papa ebele baza kuna bandimi pe ebele baza kuna mais vi message oyo biso tozwi na mikanda oyo ezali na possession na biso elakisi ete ba papa bazali na posa ya kozonga et na kati ya lingomba ya tata Simon Kimbangu pour ne pas exagérer ya koloba ete tata Simon Kimbangu Kianga ni lingomba ezali ya tata Simon Kimbangu. Et puis, bah voilà, misa tout ça, bah papa na biso tozali na bango lelo, baza ko continuer œuvre ya papa Simon Kimbangu ya 21. Bah tata ba maman, retour le 29 juillet, ezali mois prochain. Mais si j'ai to kolobela awa, ezali réponse sagement ya papa José Kisolokele na mituna oyo biso tunaki. Papa José Kisolokele a répondre biso sagement na mituna oyo biso ba analyste spirituel tunaki. Kolongola batu misusu ndenge bazali kofinga bazali koloba ba makambo ebele mais biso to okipe wana te tango ezali tango ya bana Nzambe. Et mwana Nzambe asala kaka makambo na malamu asala likambo te po lobby esimba te mwana Nzambe asala likambo azo tenir compte ya ba makambo nyonso tous les enjeux tout autour ya likambo wana po na suka récite ezala Nzambe asala likambo te ki asali esimbi te wana ezali lokola tozo sala likambo parce que toza conscient ya makambo tozali kosala. Alors makambo oyo ya lingomba na biso tozali kolandela yango avec conscience moko spirituelle. Yango moni bae baza ochola bae bazali kofinga et pas na biso tozali komona neti ba analyse spirituelle ezali na niveau na bangote ezali pe na degré na bangote. Mais ce que moi j'ai compris na message ya papa José Kisolokele, je crois que ba question oyo biso to posaki il avait compris. Et puis papa José Kisolokele a répondre sagement na ba question na biso oyo biso to tunaki. Ba question na biso to tunaki to lobaki nini? Question na biso ya liboso ezalaki tozali kozonga et kozala ndenge nini? Ça sera comment? Voilà des questions à liboso. Deuxième question, est-ce que nous sommes préparés? Et troisième question, qui va faire ça? Banani ba kosala yango. Ceux qui t'osa préparé, banani ba kosala yango. Mais to sepe là, to landa tout d'abord message à papa José Kisolokele pour te comprendre que
Papa José Kisolokele a compris qu'il déjà question à biso et puis il a répondu sagement na ba question oyo biso totunaki parce que ils a ba question oyo ndenge tozali koloba bato mususu ba oki komona ngo lokola tabou bato mususu ba oki komona ngo lokola ba aventure ba oki komona ngo lokola non celui-là aza ko s'inventer analyste spirituel tout ça mais tolobaka makambo na tika taba mama bolanda ba émission na biso nyonso oyo tosalaka na chaîne na biso ya Africa 21 TV tolanda nano très rapidement message ya Papa José Kisolokele bongo na sima tokoya ko expliquer bino comment Papa José Kisolokele a répondre na ba question na biso de manière sage. Régie, rapidement, balancer les bisous. Pour mon beau et bali, tu ne vas pas dire la plus mon beau est là, ma surprise. Tu ne vas pas dire que tu ne vas pas guider. Tu ne vas pas dire que tu ne vas pas guider. Parce que, ni ne comme ça. Tu ne vas pas dire mon beau est là, ma surprise. Bisous, il a tous dans la côté à madame. S'il vous plaît. Donc, les moyens m'arrêter, tétété. Donc, l'unité va interpréter ma décollage. Tu le canapé de Guéwana, tu le canapé de Camou. Tu le dis, le 29 du soir sur la cam. Tu le dis, le moment mobile, pour confondre les têtes. Du soir papa, tu le ménage. Au solo, du temps, tu le bon, si bon, du non. Pour aider, hein? Pour l'interprétation de la quai. Bato batolobite ke tokokende kuna biso toza bato ya mobulu te toza non violent nani boyoka tawa tozwi maloba ezala bandeko nanga bayaka papa Armand papa Christophe papa Charles papa Paul papa Alphonse mama Micheline baye Emily mutu moko si aloba na bino makambo ya violence awa wana ya mobulu tokolobaka ntango nyonso makambo ya kinya touti na likambo mosika kasi ndenge balobaka na lingala mokolo kama mokolo moko kaka ekokaka yango donc oyo nzambe abongisi surprise oyo kozela biso toyebi te kaka tata nzambe ayi tozala motema pio mabondeli tobakisa so bandobondela mbala moko oyoki programe ya mabondeli topesaki tobondela mbala ta zomi eza na ntina pamba te ndenge mokanisi satana aza na esengo te tango banda ayoki le 29 ayaya yepe bareunion na ye ya butu ebaki banda kaka mokolo ayenga biso tobwakaki likambo wana bareunion ya satana butu moi ezali donc biso bana tata nzambe totikala tozala distrait te tolongwa na pongi tolamuka ntango ekoki oyo nzambe abongisaki pamba te tokolobaka na bino ntango nyonso ete bapapa balobaki ntango bosangani bino nyonso soki bosengi likambo tokozwa tozala kosangana soki tosengi likambo ya solo ntango tokosengaka mosusu tozwaka te na lopoto ya français bakolobaka l'union fait la force ntango boza bino nyonso ya kokangama makasi kozala mpe ndenge mosusu yango wana bosalisa biso tolingi bakritike te bokota na bazeo molindi satana komemela bino te babandi kofika biso bandoki biso bamagicien biso so barose christian biso baneni biso kutu bandoki likambo te timbamo akoki kokota ndoki te. Merci na régie, j'espère que tu l'as dit. Message à Papa José Kisolokele. Papa José Kisolokele à répondre biso ba analyste spirituel sagement na ba question oyo totunaki. Question à liboso totunaki. Comment toza kokende tokokela ndenge nini? Papa José a répondre. Alobi ba papa ya 26 nde bakokende, c'est-à-dire ba papa biso nde nano tokokende liboso. Ils ont déjà repris sa forme
C'est-à-dire, biso totunaki bakokende ndenge nini. Papa José a répondre à l'obi biso nde toza kokende na liboso. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Message ya papa Armand, message ya papa Paul, message ya papa Moussousou, ils ont la précision. Mais papa José qui sont il a compris. Et puis à l'obi to interprété maloba ya bande konangai na ndenge ya mabete. Awa biso nde tozali kokende nano liboso. Très bien. Message bien compris. Et puis, question aussi, la question que j'avais posée, Papa José a répondu la question très bien, sagement. Il était connecté spirituellement. Connecté spirituellement par rapport à Bato Moussous Baza Koloba. Non, tokende kaka, non, ezala kaka, non. Tokende kaka te. Tokende kaka te. Tokende ndenge nini. Tokende kaka te, tokende ndenge nini. Toza ba noir. Oyebani. Ezala makambo ebele to eshua, to sala boye, ezali pe mbala ya liboso te. Oyo to sali ba makambo ya boye. Mais soki to bongisi yango te, toyebake ekozala kaka na échec. Yango biso ba analyste spirituel to tunaki motuna bakokende ndenge nini, tokokende ndenge nini. Papa José aussi sage, oyo azalaki, il a répondu à cette question de manière sage. Alobi biso nanu nde tokokende liboso et puis si fort. Deuxième question na biso ezalaki, est-ce que nous sommes préparés? Est-ce que nous sommes préparés? Batomisu va répondre nga balobi. Oh non, pas à la préparer tendenge nini. Yo zozwa ba papa, ozozwa bango lokola yo. Ozomona neti bango bazandenge moko na yo. Ça biso to hakunati. Nous sommes les analystes spirituels. Makambo tozoloba ngote parce que et c'est pelisa ngai, ou bien c'est pelisa yo, ou bien c'est pelisa ba papa. Non, tozoloba ngo pona ko tracer nzela likambo esalema na ndenge ya malamu. Est-ce que nous sommes préparés? Préparés comment? Est-ce que Papa José a répondu pena motuna wana? Oui. Papa José a répondu sagement dans motuna wana. Papa José a répondu dans motuna wana alobi. Alobi Tobakisa mabondeli. Biso to bondela. Tobakisa lisusu degré ya mabondeli ekoma plus. Soki pe otali na lettre oyo eyaki kobima na sima oyo bapapa bakomelaki bandimi, parce qu'il y a deux lettres. Il y a une lettre adressée à Papa Simon Kimbango Kiangani, et puis il y a aussi lisusu na lettre oyo ezali adressée et pas ya bandimi bakimbangis à travers le monde. Moni deuxième lettre, c'est la journée de prière pour Namakambo Oyo, il y a le 29 juillet. C'est-à-dire c'est la préparation. Vous allez vous demander, est-ce que Bongami, est-ce que vous êtes préparé? Oui, Papa José Alobi, Toba Kisama Bondeli, To Sambela, ils allaient former Oyo, Bazali ko préparer Bino, Bazali ko préparer Biso. Parce que faut koyeba yango ke bino bokoya bokuta pe biso. C'est-à-dire soki biso toza préparé te ndenge ya koyambela bino. Soki pe bino boza préparé te ndenge ya koyela. Za lokola eloko moko ya malonga ekosalema te. Ce qui veut dire, est-ce que vous êtes préparé? Même Bissopé, est-ce que nous sommes préparés? Yango, Papa José Alobi, ma bondeli, période ya ma bondeli, période oyo tozali,
ezali période ya préparation. Ba papa bazo préparer bino, bazo préparer pe biso pour to koma na stage wana. To koma na niveau wana. Tozwa yango lokola bato bazokende na gambela te, ozwi kaka sachet na yo, saki na yo, osombela biloko kala, le yo wana bandi kokende yo na ke wenze ya gambela. Non. Parce que mingi o basala yango lolenge wana eresisa te. Ba papa pe baza conscient que démarche ezali démarche ya liboso te. Démarche o ezali démarche ya liboso te. Ce qui veut dire ba démarche o salema liboso. Ezalaki te ki ba papa bazalaki bana ya ba papa te. Non, bazalaki kaka bana ya ba papa, mais eresisaki te parce que procédure ou préparation ezalaki malamu te. D'où cette fois-ci tozana posa esalema lokola ba oyo esalemaka liboso te ki ba papa basangage na likambo moko et ba komi esika moko boye ekatani na nzela ezwi esika te. Yango biso totunaki motuna, est-ce que nous sommes préparés? Papa José peut répondre à l'obi tango oyo to bakisa mabondeli makasi. Ezali période ya prière, to sambela mingi. Soki to zalaki ko sambela 2 fois 3 fois to bakisa et comme ata 10 fois. C'est-à-dire ezali moment ya préparation. Oyo ba papa bazali ko préparer biso na bino po likambo oyo esalema na ndenge ya malamu. Troisième question oyo biso totunaki na émission na biso ezalaki banani bakosala yango. Banani bakosala yango nalobaki yango ki ba question oyo ezali ba question oyo ezako senga ba compétences spirituelles. Ils ont aussi une maturité spirituelle, maturité et responsabilité. Banani bakosala yango. Papa José, est-ce qu'il a répondre à la question ana oui? Est-ce qu'il a répondre yango pe malamu? Oui. Papa José, il a répondu très sagement à la question na biso oyo totunaki na émission précédente na biso. Papa José a lobi biso tozali kokende poto bongisa. Biso tozali kokende poto bongisa. To bongisa makambo bongo biso baso to kokende nasi. Biso tozali kokende poto bongisa makambo bongo na sima. Biso banso tokokende ensemble. Qui va faire ça? Banani bakosala yango. Na question wana na tunaki. Banani bakosala yango. Mais papa José lobi biso tuza kokende poto bongisa. Ils ont make sense. Très sage. Tuza kokende poto bongisa. Ce qui veut dire banani bakosala yango ezali ba papa. Ezali ba papa bango moko. Baza okende po ba bongisa. Ça sera comment? Ekozala ndenge nini? Banani bakosala yango ba papa lobi biso tozali kokende po to bongisa. Bongo tango tokoya nde tokoya kozwa bino. Bato bafingi ngai, bato bazanga na bango maturité spirituelle. Bazomona kaka ke tokende kaka nkamba, to mata kaka parce que to misi kamba, parce que to mona kamba kala. Non, biso tozali na ba étude ya faisabilité po to sala likambo esalema mbala moko. Bobeta na bino mabakute ya kofinga papa Guy Laurent na ba question ya koloba ete yo ozali nani otuna ba papa ozali komona. Non, ba papa bazana biso. Soki biso to yebi eloko te ba papa ba osala eloko ya malonga te. C'est-à-dire biso oyo tozana ba papa il faut tozala na eloko
pour to accompagner ba papa. Soki toza na mayele te, ba papa ba kosala eloko te. Nzambe akeli mokili. Akeli biloko nyonso. Apesi yango epai ya bakoko na biso Adam na Eve. Batamboli ti basali nini babebisi. Nzambe atali pase koti na mokili. Nzambe molimo mosantu. Tata simoki mbangu banvola misatu bakiti. Banzambe misatu bakiti baye kofanda na biso. Papa jangenda lobi soki to utaki na bino na likolo te. Nde awa pe. Alors tokoki kozala pamba te. Biso baye to utaki na ba papa. Tokoki kozala pamba te. Il faut tozala na eloko. Alors eloko wana ezali poto fandisa yango na se ya makolo te kasi ezali poto utiliser yango mayele. O ba papa ba pesa ki biso ezali poto salela yango. Na kati ya lingomba po e accompagner misala oyo ba papa bazali kosala. Je crois que ezali mabete. Soki ngai papa Guy Laurent analyste spirituel na pesi likanesi to na pesi ba orientation oyo ba papa ba moni ke oui parmi ba orientation yo biso batu to inspiré ye po aloba yango biso batu to lobi bo po asala yango yo koki koya kotuna nga question te ke yo ozali nani po tuna ba papa ou bien ekozala ndenge nini non tozana ba papa ba fandi na biso même ata na tango ya bakolo Yesu batuna ki kolo Yesu mituna même ata na tango ya banvoala batuna ki ba papa mituna même ata na tango ya papa Simoki Mbangu batuna ki ba papa Simoki papa Simoki Mbangu mutuna balobi papa yo zali kokende mais biso tikeli bisoni yo zali kokende mais biso tikeli bisoni. C'est-à-dire moi je suis pas un complexe spirituel parce que musala oyo ya tata Simoki Mbangu soki tolobi toza ba complexe spirituel yango tozo kwesa yango tango nyonso. C'est-à-dire ba papa ba fandi na biso tozana bango soki ba question important ezali ya kotuna bango totuna bango ba kopesa biso ba orientation de façon que to yeba ndenge ya kosalela likambo yango. Ngana za analyste spirituel na yoki ba papa na tali makanisi yenga mayele ya bonzambe ye na lobi na tuna nano ba question oyo misato tango na tuni na zuye ya note tango na tuni motuna wana bokokende ndenge nini banani bakosala makambo yango ekozala ndenge nini est-ce que bozali déjà préparé tango na tuni ba question wana est-ce que oyo ezali ya ba question na ngai te. C'est-à-dire batata ba mama ba kimbangi c'est photokola na molimo il faut tokola na molimo likabo oyo ya ba papa Simoki Mbangu soki tokoli te na molimo tokobanda lere nyonso kobebisa kotia ba sentiment kosala makambo na ndenge na biso ti ekomema biso bisika oyo bino moko boyebi touti biso na bino ba papa ba yebisa ki biso to kabona te mutu a expliquera biso eloko ekabola biso te biso tozalaka ka bambuta batu bakaboli biso résolution mutu ekaboli biso makambo boye mutu ekaboli biso. Est-ce que botunaka motuna ya koyeba ba papa bazalaki misatu kaka ba papa bazalaki misatu bambuta bakoka kokabola bango te bambuta bakoka mukolata moko te kokabola bango mais ba papa na biso lelo bazali 26 plus que 26 à l'état moyo zo bake bambuta bakakoli bakaboli bango biso bandimi nde tokaboli bango. Est-ce que boyebi à combien boza ko réduire bango na ba compétence et ba capacité spirituelle au bango bazanango. C'est-à-dire toi na ndenge ya raisonnement mon côté biso to sala ka ba analyse spirituelle boya kufinga biso te par rapport à ba réflexion spirituelle na biso tozo sala musala na biso na ndenge tozo monela makambo na liso ya bonzambe. C'est-à-dire auto sala ka soki omoni te kosunga yote je crois que oki koluka ba chaîne ya ba papa po salimba ya ba mama na biso ba mama balenda ya ba papa na biso ba kuvu baka na bato mususu o bazali kosala ba biloko o ezali kofingisa lingoma na kati ya ba réseaux sociaux landi biso toza kosala ba analyse spirituelle o ezali ko accompagner ba effet ba acte na misala o ezali spirituel. Donc nous sommes pas les gens les batuya ba émotion ou bien qu'on sort tout ça non. Tout ça qui n'a problème il y a faisabilité. Donc zonga très rapidement batata ba moment
na message ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Juste poto yeba ki makambu oyo ezakaka na makambu misato poto réussir yango. Makambu oyo boza komona ya lingomba oyo ezakaka na makambu misato poto réussir yango. Likambo ya liboso ezali koma tokosala yango ndengeni. Likambo ya mibale ezali banani bakosala yango. Likambo ya misatu ezali ndenge oyo tokobongisela yango. Ndenge oyo tokobongisela yango. Papa Simon Kimbangu, très rapidement, tolandana no message oyo ya Papa Simon Kimbangu. Bongo tozonga ensemble na bino poto meka ko décortiquer nini oyo message oyo ya Papa Simon Kimbangu. Régie très rapidement balancer les biseaux message ya Papa Simon Kimbangu. Ba musicien ba service nyonso memba aumônier soki tokweyaki na lisumu tosaki mbeba tolobaki tokoyokana le 8 juillet ngoma nyonso ekoya awa nga naloba ndenge tokosala po to lingomba ezonga ndenge tozalaki toyokani ya. Merci beaucoup na régie. J'espère que message de Papa Simon Kimbangu tolandi yango awa ezalaki avant le 8 juillet. Avant le 8 juillet de Papa Simon Kimbangu, le 8 juillet 2024 de Papa Simon Kimbangu apesaki biso message oyo. Papa Simon Kimbangu alobi na biso nini? Posa na ngai ezali tozongisa lingomba esika ba papa batikaki. Volonté ya Papa Simon Kimbangu. Foto yeba yango na makambo oyo nyonso. Mutu aza na clé ya makambo oyo eza Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mutu aza na clé ya makambo oyo eza Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ils ont un président de la République, ils ont un député, mon côté ministre, mon côté Moutou, mon côté où ils ont un clé à Makambo. Ni papa Joseph, ni papa Paul, ni papa Armand, ni papa Nabiso Moussousou, ni Moutouata, mon côté, ils ont un clé à Makambo. Moutouata a clé à Makambo, ils ont Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ça, c'est la logique spirituelle. Alors, bateau, ba comprendre mambo likolo, bakolo ba. Bazandenge moko bazaboye biso to na ndenge wana te biso to loba mutu azana solution ya makambo oyo eza Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mais Papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge to tikola na message na ye alobi na biso posa na ngai ezali tozongisa ngomba esika papa batikaki ya posa na ngai ezali le 8 juillet na koloba po tozongisa lingomba esika bapapa batikaki. C'est-à-dire na programme ya Papa Simon Kimbangu asengaki na bambuta ba se préparer ndenge nini ya kozongisa bandi, ndenge nini ya koyamba ba ezala baye bakenda na 26 ezala baye bakenda soki pe wapi, c'est-à-dire apesi avale epai ya bambuta. Mais tango tokomaki na moment ya koyeba tokosala yango ndenge nini nde esika bambuta na biso baeshuaki pona kobongisa ndenge ya kosalela yango toza kozonga kaka na mituna na ngai. C'est-à-dire bambuta baeshuaki tokosalela yango ndenge nini parce que na calcul ya Papa Simon Kimbangu ezalaki banda kala fallait tozonga parce que jusqu'à maintenant Papa Simon Kimbangu alobaka yango lere nyonso. Papa Simon Kimbangu Kiangani bandeko na ngai oyo bakei ata bakei bakosuka suka ase bakozonga ngai nde nakolakisa bango basalaka boye. Papa Simon Kimbangu alakisaka kaka position ya koloba ete meme eumeli ntango molai ndenge tokei meme eumeli ntango molai suka tokozonga me ntango tokozonga mutu akolakisa biso ezalaka boye.
eza Papa Simon Kimbangu Kiana. J'espère que côté wana tout ça clair. Papa Simon Kimbangu alobi posa na ngai le 8 juillet tango na koloba tozongisa lingomba esika ba papa batikaki biso. Tozongisa lingomba esika ba papa batikaki biso. Problème ezali ya faisabilité. Ndenge nini tokosala po tozongisa lingomba esika ba papa batikaki biso. Est-ce que bambuta ba comprenaki message ya Papa Simon Kimbangu Kiana? Bambuta nano to bandi na wana biso na nkamba. Bambuta o tozali na bango na nkamba. Est-ce que ba comprenaki message ya Papa Simon Kimbangu Kiana? Kusana na ezala na faki, musicien, moto nyonso azonga na lingomba. Ezalaki grâce, même biso tozalaki simba lingomba, tokulaki pe na grâce wa. Papa azongisi bato nyonso. Mais na processus wana ya kozongisa, soki otali yango malamu, ezalaki déjà na ba dispute na kati par rapport ya faisabilité. Ndenge oyo bakokaki kosalela likambo wana. Nzambe alobaka, banganga Nzambe ya mayele bazalaka pona ko étudier likambo ya tata Nzambe. Tango bo étudier yango, bo sala yango par rapport ya ba intérêt te. Ah, soki to sali boye ekozala boye, soki to sali boye neti ngai na ko perdre loko boye, soki to sali boye. Alors tango to imaginer to komi ko kanisa ba makambo wana nyonso ebungisi biso mayele ya bonzambe, moyen to sala yango lisusu na posa ya Nzambe ezate to sali yango na posa na biso. Raison pour laquelle échec ezalaki na processus wana. Na année passée, ndenge mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani asalaki nini a déclaraki yango. Yango toza obeta sete awa. Tango tokokoma na côté ya conclusion tokolobela yango. Tozali na place ya faisabilité. Soki to comprendre likambo te, to lekaka te na ba etandoike, to sala ba déclaration oyo ekosala ke ebebisa. Ebebisa mayele to makanisi ya bandimi to banganga Nzambe to bambuta to bapapa na biso mususu o tozali na bango. C'est-à-dire likambo soki to comprendre te bazongaka epai ya mokonzi ya bule, bazongaka epai ya basage, tozongi totuni papa likambo oyo ezani. Avant to banda kosala ba mikanda oyo kotia biso a contradiction na mokonzi. Oyo kotia biso a contradiction na makanisi ya Nzambe. Bazongaka. Yango moni biso totunaka. Soki likambo yeli biso totunaka. Nenge totunaki mituna oyo uti koleka. Tomoni pe biyano nango epai ya papa José Kisolokele. Oyo tozali ko produit. Tozali ko betela yango maboko. Est-ce que bambuta ba comprenaki procédure oyo papa sengaki bango ndenge nini bakoki kosala? Biso tolobi non. Pourquoi tolobi non? Parce que message ya papa Simon Kimbangu Kiangani ezalaki clair. Nzambe asalaka likambo nyonso te ye moko. Raison pour laquelle biso tozana ye, banganga Nzambe bazana ye, bato ya minene bazana ye, basage bazana ye. Po ete soki alobi likambo biso tozwi yango tosaleli yango programme tozongi na yango lisusu epai na ye tolakisi ye papa likambo olobaki tande tosaleli yango ye aotala aoyebisa bosali malamu esika oyo ezali ke fo abongisa aoyebisa bino bobongisa awa basage oyo batambolaka na Nzambe ezalaka ndenge wana peu importe responsabilité nyonso oyo bapesi yo na likomba kozwaka décision na ndenge na yo te. Sala likambo kende komona mokonzi na yo lakisa ye papa tala na saleli yango boy. Parce que soki tozo salela yango na ndenge na biso yango esalaka bokabwani po Nzambe likambo eza ya ye. Soki yo sali yango na ndenge na yo esimba te. C'est-à-dire bato baza spirituel, je crois que ba principe wana ezalaka ndenge wa. Raison pour laquelle pe omona yango ke bokoso oyo tozali na yango na kati na lingomba parce que makambo tosalaki yango na ndenge na biso. Alors awa tozali na posa tozonga po tosala yango sikoyo ndenge bapapa batikelaki ndenge bapapa bazali kosenga. Ezali makambo moko très simple.
Soko ozala na connexion spirituelle na tata Nzambe makambo na zoloba bato ebele ba yebike esalemaka ndenge wana. Topesa exemple ya Moïse Nzambe ayebisi ye boye ye asali boye epesaki pasi. Papa Simon Kimbangu alobi posa na ye le 8 juillet aloba po bandeko bazonga po ndenge tozongisa lingomba ndenge bapapa batikelaki ya motuna pe ezongi na kote ya bandeko na biso ya 26. Est-ce que tango papa alobaki est-ce que tango pe papa alobaki bandeko na ye oyo ya 26 bandimi oyo ya 26 est-ce que ba comprenaki message ya papa? Soki ba comprenaki message ya papa, est-ce que bazalaki préparé pour ba yeba ndenge nini ba kosalela yango, ndenge nini pe makambo yango ekozala? Moni omona ke te ba comprenaki message ya papa te, ba yebaki pe ndenge nini ya kosalela yango te. Yango omoni processus oyo na 2024 esimbaki te. Raison pour laquelle okomona yango ke déclaration ya papa tango papa asali yango na bandeko na biso bakenda 26 ndeko na biso papa Kuvubaka mutu azalaki mutu ya liboso oyo apesaki na bapapa na bandimi ya 26 orientation. Est-ce que sortie médiatique ya papa Kuvubaka ezalaki asalaki yango na esprit ya Nzambe? Soki otali yango yo moko okomona ke asalaki yango selon makanisi na ye. Or ke likambo eza likambo ya bonzambe, eza likambo ya bitumba te, eza likambo ya kimia, eza likambo ya banganga Nzambe, banganga ya mayele. Après des années papa aye koloba. Et tant que papa alobi apesi ba directive biso moko ba etozalaka na papa to comprendre la directive papa apesa kite bandeko na ye oyo bakenda na 26 na bandimi ya 26 ba comprendre la directive papa apesa kite yango boyoki papa Simon Kimbangu kiangani ayaki lisusu kozongela likambo wana alobi ke a ce qui concerne bandeko na ngai botikela ngai makambo wana nga moko na koregle yango. Mais oya lingomba bobongisa yango po banini bandeko batu bazonga. Mais neti déjà ba prise de position ezalaki neti pe déjà ba sortie médiatique oyo ezalaki contraire na idée ya papa Simon Kimbangu kiangani. Ba sortie médiatique oyo ezalaki contraire na volonté ya Nzambe et lisusu kosala bokabwani ya makasi. Utatango wana ti lelo nde toye kozwa lisusu opportunité oyo ya koloba eti bapapa balobi baza koya le 29 juillet na Nkamba. Opportunité oyo faut to saisir, toko saisir a mon ndenge. Est-ce que toko tika kaka ba communicateur na biso neti ba papa na biso ba Kuvubaka ba banda koleka pona kosala ba sortie médiatique oyo kopesa tango mosusu bokaba? Est-ce que tokotika bato mosusu baleka na liboso na place oyo biso ba papa tokoki kozwa acte et ozala liso ndenge wana te? Biso toza kolwe procédure oyo ba papa bazwi ezali conscience spirituelle oyo esali ete bango moko bazwa makambo na maboko yango. Bokomona na ba message ya papa José Kisolokele alobeli makambo misatu, alobi biso ba papa nano nde toza kokende liboso na Nkamba et bino botikala mabondeli makasi pona ko préparer mabondeli makasi. Et puis alobi toza kokende kobongisa biso toza kokende nano kobongisa na sima ya kobongisa nde tokosala nini toko ya komema bino nyonso ya biso nyonso tokosala nini tokokende. Siko awa batata ba mama toza kokende presque na suka ya émission na biso
ba analyse spirituelle na biso ndenge tolobaka awa tokomi sikoyo na problème sérieux oyo eza kosenga attention ya ba papa na biso oyo baza na 26 eza kosenga attention ya ba sage oyo baza na 26 eza kosenga pe attention ya banganga nzambe na biso. Fongola ya likambo oyo eza epa ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Ça naza ko répéter yango lere nyonso etaki analyste spirituel. Fongola ya makambo oyo eza epa ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Po papa Simon Kimbangu a accepté que a fongola makambo oyo po esila ou bien akanga makambo oyo po esila. Il faut atala ndenge oyo bino boko memela likambo yango parce que ye ayebi ndenge makambo oyo il faut elekela ayebi ndenge akopesa likambo ya mutu na mutu ayebi tukoki koniye yango tukoki kosala nini mais biso na bino pe toyebi ke papa Simon Kimbangu Kiangani ayebi makambo oyo ndenge ekosukela. Soki eza kofongwama te, soki ezali kofongwama te, ezali paske ezala banganga nzambe oyo baza na ye na nkamba bazoyeba te ndenge ya kosalela yango, ezala bapapa na banganga nzambe misusu oyo baza na 26 baza koyeba te ndenge nini ya kosalela yango. Awa tozali na préparation, faisabilité ndenge oyo tokomema yango epa ya papa Simon Kimbangu Kiangani, ndenge tokokomisela yango, ndenge tokobongisela yango, ndenge tokolobela nde papa akoyeba ke awa baye na molimo ya nzambe, awa baye koloka kobebisa lisusu ya koleka, awa baye po to remettre makambo esika oyo yango ezalaki. Nde utatango wana papa Simon Kimbangu akosala nini akofongola. Awa nazolinga na kota na suka ya émission na biso na maloba ya papa José Kisolokele parce que ye namoni a sali message moko très important et puis eza message moko très sage. Esika oyo ye alobeli biso tozali kokende kubongisa makambo bongo na sima tokoya tozwa bino biso nyonso tosala nini tokende. Message wana ezali très important. Sikoyo makambo oyo bango bazali kokende kubongisa wana nde sikoyo ezali problème. Soki baobongisa malamu réussite na makambo oyo ekomona, soki baobongisa mabe échec pe na makambo oyo ekomona. Nous sommes des analystes spirituels, tolobaka makambo a connaissance de cause. Likambo oyo ekangameli sikoyo na maloba ya papa José, esika papa José alobi biso tozali kokende kobongisa makambo bongo na sima tokokende biso banso très important. Biso tozali kokende kobongisa makambo bongo na sima tokokende biso banso. Bandimi basepeli biso pe ba analyste spirituel to sepeli. J'espère que papa Simon Kimbangu Kiangani aza kozela sikoyo ndenge nini bango bazali kokende kubongisela makambo. Makanisi na bango ezali nini e bazali na makanisi nini. Papa Simon Kimbangu Kiangani akofongola soki amoni makanisi na bango ezali ya malamu. Papa Simon Kimbangu Kiangani akofongola soki amoni ete molimo oyo bayena ko ezali molimo ya kimia, molimo ya kobongisa, molimo ya kowelela te, molimo ya lulendo te, molimo ya boye te, molimo ya kanda te, molimo ya kobebisa te, molimo ya nini boye te. Esika nde sikoyo papa Simon Kimbangu akozela ayoka bango babongisi nini bazali kobongisa bongo. Soki makambo wana ekosokola papa Simon Kimbangu Matoi ekosepela
papa Simon Kimbangu akosepela na yango ube akomona ke makambo oyo ezali kobalana na likambo oyo ngai nalobaki ete posa na biso ezali tozongisa lingomba esika batikaki yango. Tango papa Simon Kimbangu akomona ke makambo oyo bandeko na ye baye po babongisa ezali kobalana na makambo oyo bapapa batikaki. Nde utatango wana papa Simon Kimbangu akofongola likambo yango, nde kimia ya seko ekokota na kati ya lingomba na bandeko oyo bakendeki na 26 na bandimi oyo bakendeki na 26 nde tokosangana po tomema likambo ya tata Simon Kimbangu na kimia. Ezali likambo ya emotion te, ezali likambo ya banganga mayele, ezali likambo ya basage. Et photo yeba yango pe lisusu. Ba papa bazali spirituel. Tango bakokutana, bakoluka ba remettre kaka makambo oyo esika ba papa batigelaki yango. Ba papa batigelaki yango wapi? A partir ya wana nde toyeba sikoyo bien ba papa batigelaki ya makambo oyo wapi. Tokokota kuna makasi, tokokota vraiment kuna mingi te. Mais il faut toyeba yango lisusu ezali pe lisusu na stage mususu o ezali stage ya banganga nzambe. Papa bakosolola bakobongisa makambo oyo ya bango ndenge bapapa batikelaki. Poposa ya papa Simon Kimbangu kianganyeza nini ezakaka ke tozongisa lingomba esika bapapa batikaki yango. Soki tozongisi esika bapapa batikelaki yango nde papa Simon Kimbangu kiangani akofongola. Mais soki tozongisi makanisi na biso na esika bapapa batikelaki lingomba te ezali ke ekopesa kaka pasi. Je ne crois pas que papa Simon Kimbangu akofongola. Alors souhait na biso ezali bapapa na biso oyo ya 26 bazala mayele tango bazali kokende kosolola ndeko na bango. Papa Simon Kimbangu kiangani na nkamba oyo azali na fongola ya makambo oyo. Zali premier ministre te, zali président te, zali ambassadeur ya France te, zali ambassadeur ya Boete, zali donc ezali papa Simon Kimbangu kiangani mutu azali na fongola wana. C'est-à-dire azali soki ezali ko umela, ezali kaka parce que aza komona ke na bandeko na ye nano ba comprendre makambo oyo te. Na biso bambuta banganga nzambe nano to comprendre makambo oyo te. Yango moni ezali ko sala nini, ezali ko umela. Mais une fois to comprendre, ezala bandeko na ye, ezala biso bambuta o bazana 26, bambuta o bazana 3, biso banso. Soki to comprendre kaka ndenge ya kosalela makambo oyo. To comprendre posa ya papa ezali nini, posa ya ba papa ezali nini. Papa Simon Kimbangu akofongola okomona pe kimia ya seko ekokota na lingomba et puis makambo nyonso ekozala très bien. Mais soki to comprendre te koza mayele te, soki to kozala mayele, soki to kozala mayele to mema likambo oyo na ndenge ya malamu kwete papa Simon Kimbangu kiangani a comprendre yango, a sepela na yango, a fongola po kimia ekota. Na oyo etali kote ya bambuta. Ba papa soki basirisi makambo na bango, tokotika bashima problème moko ezali problème ya bambuta. Yango tolobaki makambo oyo ezosenga ndenge nini tokosalela yango. Bambuta na niveau ya nkamba il faut bazala pe batu oyo bakoki kozalaka na retard ya programme spirituel ya tata nzambe. Makambo oyo toza koloba depuis date oyo papa Simon Kimbangu kianganya lobaka ete bandeko na ngai ba oyo bamemi bandimi kuna ata bakei basali ndenge nini suka bakozonga po soki bazongi ngai nde nakolakisa bango ndenge nini ya kosalela. C'est-à-dire à partir déjà ya date wana bambuta déjà fallait bazala na programme oya kopesa kango ya kolakisa yango papa Simon Kimbangu kiangani.
kitala biso ndenge to bongisa ndenge ya koyambela bandeko oyo bakendeki lokola papa Simon Kimbangu kianganya lobaki likambo ya bandeko na ye totalela ye likambo ya bandimi ezali sikoyo likambo ya bambuta nde babongisa e ozala ndenge nini oyambela bandimi wana ndenge oyamba bango ezali kaka na sens ya koloba te ke toyamba bango po bakula ezali kaka na sens ya koloba te sens oyo biso tozali kolobela ezali koyamba ya ndeko oyo akenda mosika awumeli ntango molai azali kozonga tokoyambela ye ndenge tokoyambela bango ndenge nini tokotandela bango batapi tokotindela bango mutu kende kozwela biso mopaya moko awuti kuna ndenge nini bakokotela wapi bakosalela ndenge nini ekozalela ndenge nini bambuta fale babongisaka deja programme wana bapesa yango epai ya bokonzi ya bule tata Simon Kimbangu ezali na cadre ya kodiminuer mutu te ezali na cadre ya kolakisa lolendo te mais ezali na cadre ya lingomba mpona kobatela lingomba parce que soki to préparer yango malamu te bambuta na biso na niveau ya nkamba soki to préparer yango te ba conséquences kozala mingi pourquoi parce que même bano kimbangiste baoki koya bakoti balobi touti 26 bato ampe velongo bakoya bakokota balobi touti 26 bato songolo bato pakala bakoya na désordre wana nyonso bakokota balobi touti 26 et 26 ekozala lokola ba victime ya bato nyonso oyo bakobanda koya kosala mabe na kati ya lingomba ekoloba makaka ke wana bato bautaki 26 wana bato bautaki 26 wana bato bautaki 26 du tozali bato ya koprevenir na bango bato bakoya na biso bato tozali na banganga nzambe il faut toleka na oyo babengi yango processus moko boye ya malamu oyo ekosala ke mutu nyonso azala identifié po dégâts ya makasi ezala te après makambo oyo. J'espère que batata ba maman analyse na biso eza clair. Ce sont des analyses spirituelles. Soki to négliger yango ba conséquences nango to komona yango na sima. Biso tozolo bakaka par rapport ya inspiration ndenge nzambe azopesa biso. Po toza batu oyo to demeraka na kati ya likambo ya tata nzambe ya koluka koyeba ndenge nini tokoki kosala kaka malamu po likambo oyo esala nini ekende liboso. Tobosana te ete na kati ya lingomba oyo toza pe na batu bauta 26 oyo kino lelo comportement na bango tosepelaka nango te tokopesa kaka ndakisa ya papa aposalimi. Papa aposalimi mazaki ndeko na biso tango 26 ebandi ake 26 alobi asali oyo akoki koloba kuna e azongeli lisusu biso akomi koloba pe akomi kosala pe oyo akoki kosala yo na ngai toyebi yango wana papa apo azonga kaka ye moko mais papa apo ye moko alobaki bazalaka soki 5 soki bato combien oyo baza baprofondateur ya likambo oyo mais soki totiki toveille te tobongisi te toprépare te toépargne baantivaleur tokoki koya kose retrouver na bato lokola bapapa apo 10 na kati ya lingomba. Et je crois que même bandeko na biso bauti 26 o bakouta 26 même bandeko na biso tozali na bango na centre bayebi makambo na za koloba c'est-à-dire awa tozali siko na likambo ya sentiment te tozali siko na likambo ya ba émotion te tozali siko na likambo ya préparation kotala likambo oyo na ndenge ya bonzambe et to mema yango na ndenge oyo ekoti ya kimia na ndenge oyo mabe ekoki kozala te na liboso na ndenge oyo lingomba ekoki lisusu kozala te victime ya makambo lokola ba makambo oyo nyonso eyoti koleka liboso awa nde ezalaki message na biso to analyse na biso na tina ya message oyo touti kozwa
ya papa José Kisolokele oyo a répondre na mituna na biso oyo totunaki soki koyela yango ekozala ndenge nini pe est-ce que tozali préparer pe banani bakosala yango nde to kutani na bino mbala ya sima na ba réflexion spirituelle pe ba analyse spirituelle oyo tokobongiselaka bino ntango nyonso na chaîne na bino ya Africa 21 TV oyo panzaka mingi ba sango ya lingomba na biso ba message ya ba papa ba nzembo na biso pe ba publication ya ba activité oyo ekosalemaka na kati na lingomba na biso à travers le monde. Tokoki kozanga kokabana te sans que topesa mbote na mokonzi ya bule tata Simboki Mangokangani oyo azali kokamba biso topesi pe mbote na biso na ba conseiller direct topesi mbote na biso pe na ba papa na biso oyo bazali na 26 oyo tozali kofungolela bango maboko tozali kofungolela bango mitema po na koyamba bango bandimi nyonso pe oyo ya 26 oyo bakosepelaka kotala ba émission des analyses spirituelles topesi pe bino mbote toyebi ete bisika bozali émission des analyses spirituelles ntango nyonso bokosavuraka yango bokokomelaka biso esika oyo bomonaka ete tolobi mabe bacommentaire na bino baapele na bino pe toboyaka yango te toyambaka yango mais biso tozali se bobele na esika oyo bapapa balobaki ete biso nde totiaki papa Simboki Mangokangani tokotosa ye lokola boponaki ye biso tokotosa ye lokola bapapa batikaki ye biso tokotosa ye lokola azali mokonzi ya lingomba biso tokotosa ye e totikala na ligne wana ya kozala nsima ya mokonzi ya bule tata Simboki Mangokangani po ete mokonzi nyonso eutaka epai ya tata Nzambe et surtout encore mokonzi oyo ya biso ezali mokonzi ya lingomba du tozali ya kososola biso baso ete mokonzi ya papa Simboki Mangokangani eutaki epai ya tata Nzambe eutaki pe epai ya bamvoala misatu yango wana tolobi mbote na bino baso baye bokokomelaka biso baye bokobengaka biso bobosana te kosavoure kosabone pardon na chaîne na bino Africa 21 TV tozali pe na programme oyo tozali kobenga yango programme ya les anges soki oyebi tozali mwana ya tata Simboki Mbango ya solo oyo ezali na pusa ya kocontribuer po ete likambo ya tata Simboki Mbango na ndenge ya malamu ekende musika tolongwa na kati ya ba distraction ya makambo nyonso oyo toyebi ke ezali ko ridiculiser lingomba na biso biso ba analyste spirituel tosalaki programme moko oyo tozali kobenga les anges oyembeli biso nzembo moko ofilme yango otindeli biso yango e biso tokozwa nzembo wana tokobongisa yango na ndenge ya malamu tokozwa video wana tokobongisa yango na ndenge ya malamu nde tokopanza yango na ba plateforme oyo biso tokosalelaka juste mpona koempêcher makambo oyo ezali kolekaka ntango nyonso na ba réseaux sociaux ya kotiola ya kofinga ya kosalaka makambo oyo ezali kofingisa lingomba na biso. J'espère que makanisi na biso tokonoka lokola mbula te oyo Nzambe apesaki biso na mobongo lelo po ete tokabula na bino na nzela ya ba réflexion spirituelle na biso tosuki wana nde tokutana na bino très prochainement. Merci beaucoup. Tosakola mpe tosalana solo wetezalina mokolo mboko mansoma bomba mimakomonana awezali biso na mokili oyo tosakola mpe tosalana solo wetezalina mokolo mboko mansoma bomba mimakomonana makoleka kasielaka ya Nzambe koleka te inwesalema mokili monso sola ya solobuka sopwa Nzambe nanse monso makoleka kasielaka ya Nzambe koleka te inwesalema mokili monso sola ya solo kasi bwa Nzambe na tongo ya Noa tokanisa bondi miso
el